Jérusalem, 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 Pokabana Yahweh. Jérusalem, 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 Boka Yesu Christo. Naleli naloyembo bana nzambe bolali wapi bola mokana pongi mokilia. Voilà, Banakine, Banazapra, Nzambe Apambola Bino, Nzambe Apambola Bino, c'est votre émission Éco Internationale. Émission Éco Internationale est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Le pasteur Flamme d'Angola a présenté la émission Éco Internationale. Na nzela na caméra kuna tozali na frère na biso Josué Labron de asimbi na caméra. Na pesipe mbote na Cédric Makela l'homme valable grâce na yende otalaka ba bilili oyo toko sanaki a toza na cadre moko ya kitoko babengi yango Corneille ezaka na super donc non loin ya super lemba eza cadre moko kitoko ya VIP donc cadre moko Corneille awa eza na flat ezali awa eza ba chambre ya kitoko eza na restaurant eza na boîte eza na ba makambo nyonso vraiment VIP vraiment Corneille Roumela, voilà. L'autrement est sûrement Éco International, ça veut dire pas nouvelle. Botinda kinga ina loka président Batasiala. Na luki tellement avec sollicité partout. Babenga yi awa. Akende boy, azonga boy. Donc le londe Éco International toujours président Batasiala au bout botinda ngana lokaye. Et l'autre juillet, donc à ma gauche, Nazo Yambaye. Bonjour, président Batasiala. Bonjour, pasteur. Bonisa. Ok, Nangola Nzambe, président Batasiala, très bien. Voilà, directement, tu dis dans l'émission, na mission président Batasiala, oui, ça m'embala liboso, na sala na yo émission. Question na ngezabo. Au banda théâtre quand na année. Ouais, merci ma parole. Maï, théâtre à Bagnon en 89. Les barricades, comme je crois, il y a plus de 1000 mars. Oui, il y a comment je vais à Bamaba. Et il y a un mot comment on a choisi pour Banda. Ça nous a théâtre le 8 mars 1989. Donc le 8 mars 1989, au président Batasiala la Banda Théâtre. Wana ubandaka ngona groupe mingi na église ou bien comment? Bon, maintenant na l'équipe a pas groupe mingi na ngona msuko na ok ya ke l'église to a na ke pas projet de mando to na parcours na eza na mulayi. Là d'abord na qui musicien, on bête la matro. Alors c'est tout là il ça l'orchestre. Et c'est là qui non faut à solliciter ba. Masa mo to la na dit tout mal. Ma mo ba na ibi ba na ko to ba ibi tout mal. Alors ça on a la douce ba. Alors ce que les amenés pas c'est toujours répété banzembo ba mabele mais la era d'hiver moi to fani na la zone bimisa ki matasi ala oui tant de sur la souvent moi je voulais te masuro pas à l'époque maman va parler de ça na yé mali peni sans souci bongo fifi bana yi kosala ka ba je me suis benga les kosisi rek na kasabu ka mabile amana kwa na komi kuna ba vers ba 18 ba caméra peni to ba sala rigolo mo na be idée te fika ka benga ika ki no ya kana yo comme ça au lexano kata ne ba travailler sina biki mata sala wala timba ko freno na miza ba timba bemba voilà romaine voilà so mata sala wana ja kombo village mo na Congo central ko ba yo wana na pesa yo kombo wana tozoke voilà Malamo siko epsina bimata sala beta li solo antimba beta li solo oyo betela ngana mole to sise ile beto le somo bo abiso na dimbango na l'époque na veni ba nyangara ba masa ba yibele ba boma mo yibi mo wana yiba ka ka resha e ba kangiye ba masa ba kimbiye frappe nini ya dikola de choka baraka siko ngana beta siko li solo wana na era diverse to sise ile ok ala bina na ya le kota betela na li solo wana papa mani bosso na yebi pe bamutu balagaki teke okende place mo bosa eloko moko boye ose préparé badinde rien mec
na mata pe na seli pas tout le monde tu na uti mbatasi ala abi uti mbatasi ala makambo ya be ala uti sa na zana yedi sa za watala makambo na kutena mo na beti siko lisolo ya molidi wana ndenge ba bomba ki likolo ya lesho beto si c'est na une partie de jour ko mo mbatasi wana si akuna ok abi na mabanda lelo ko mo mbatasi alors imungu wana lelo ko mo beka bakali et les cas na chaîne à l'époque antenne a na yusu il un mois mon bazou la bazou la que le ya moni sala de batasa après et puis na biya ka so bala na mouvement na ye o ya sala na ke okuka ba bofe dadi o ni na kimia ba bungu ba zala ba bofe de bitu ba mira yesa o tu saka kuna ba sakata to ke bele ya ibele to ke bele na yo ke na mouvement après yake mikili lera ke mikili na tika na mouvement moyo ni ga sika ba mazala na makambo zanga ate abena na ngana ke sala o yanga yimo ti ba Kilimanjaro donc parcours na nga yango ba Kilimanjaro ba super kilima to sali banga jibeto wera donc ba kombe o dipoto biloko moi ebele tellement za ebele ba ke sala parcours na ye ya bo. Voilà, l'optement est sûrement toujours na président Batasiala. Na dédié émission où on a hérité Kassongo Mokonzi à Bruxelles. Na dédié émission où on a Merveille Bindanda. Na dédié émission où on a Myriam Bindanda. Na dédié émission où on a évangéliste international Ange Mwamba, l'ambassadeur il y a Christ en direct à Paris. Na dédié émission où on a Mireille Njoski Fofiko. Arzola Davisson en direct il y a Luanda, émission Éco International il y a Polo. Voilà, l'autre thème ici vraiment on a toujours le président Batasiala. Voilà, un président Batasiala qui est na groupe présidentiel tout la ticket là qui au bandé pour diriger en gros hein ba tout cas ndika za rakati simba qui était au longo qui siko tango fongola qui groupe na yo ezaki na aneni au sala qui na groupe swabala olongwa pe bando fongolisaka groupe na yo ezaka na anene pe le groupe na oyo fongolisa kombo na mone voilà na la question de très bien d'ailleurs c'est là à Kiputo na ba 2006 je crois bien sûr voilà 2006 2005 c'est là à tigelo ko mati na ba de ça il pas même ba ina ba ina ni sala wa ya 2007 matokeo ba petit ou ba kindanga ibatika kuna na kimia ou ba swau kuna ba manager kuna ba 48 heures kuna ba muski donc na perdaka pena l'époque wana ba pierre ko ngamuko azwa ki pena ke na komi former aussi bango dans les néants azwa bango dans les néants na former bango à part mutaki na moi na tata na nini kwa na parcours masolo ngo to ba na mouvement salaka pauvre 48 heures il y a autant de choses pas ya président il y a autant de choses donc il y a des pays où on peut me na âge ici pour aller dans une polo mais à ce qui formation c'est la question pourquoi il y a des écoles donc c'est ça so ngana tuna police belge ya kidawa belge azali petit na ngam mulele azali petit azali na awa na lemba na biso ni kolonne na besoin na la sous moi reporter pour attirer ça. Ok, président Batasiala, baloba na ngana tuna yo question oyo na bana Europe. Baloba ki malgré que président Batasiala yo yebani ba bayebi yo. Babi pourquoi ce que sali groupe et fanda ka te net to mona ba groupe mususu ba groupe be ba simba e fanda mais yo so sali groupe et fanda ka te na tuna yo pe groupe na yo kombo na moni ele ka chaîne. Mouvement na ngai na betilo pa wana na ye sala na lobo ya setu na keleki sala ko na na pe ba ko bo David aki na ba to de sur la vie ouais et puis ça une inspiration de na et puis c'est na ko ba sur de na David na ba kakata no de c'est moi ok c'est la première fille na na wana ko na zaki na kanyi ba masa de la petite après avoir naïvi pour voyager, on a voyagé, on a alors on a
nsima ndenge ezalaka ndeyebi biso batikela biso pasi yato epo tiki bapeti encadrement mpe kaka mpe mwa mogolo ote ngai bon bobomango nano namo mokonzi nango ndenge naoya naoyeba ndenge tokosala kofati mbumi eza na problème te ndenge lobi bapresident longe bandeko mosusu bandeko mosusu baza na mabete lelo oyo na monde ya théâtre tosala mboka oyo kongo ozwaka bamasa ata mosusu mpe bakosa na oyebisa yo to mpe baboya oyebisa yo lelo oyo sponsor na mboka eza mpasi eloko nini toso ozosala ngo fo koserete moninga na système nazala nga na koli teke setolo atobenga nga oyaka na 500 francs moko bokolobi cameraman na oya bote donc oza na esprit na biso moko tobike elobi tournage fo tosala boye tolandi mpe mwa damage na biso e totourne wana mpe ezopia biso film avec inspiration eza teke lelo oyo bamouvement mosusu ekomi bapetit fo baoblige bango yaka na $10 mpe bazoya nango siko nazotala nga kutu prêtre elmona ozanga $10 po kombo de recevoir bamasa bayebi bato ebele na poto bayebi bajean lundukuma barachidi ngata bayebi bamera neti mango bayebi nakozwa mpe mo eloko esiko bapeti onga nazobana bango bayaka na $10 omotekenga mona oboma mouvement eza sponsor nga naza artiste nalimite na art kaka moto mosusu abondele na ngai akebaboya kosa esokokanga mo mbatasala ye moko nano yeyo azala osoko lelo lo biso mosume ezonga ezonga na ozanga problème te mpe tosenga basoutien na bino mpe balabuya biso po mpe bino bolandaka biso so ozalaka na soutien mbatasa soutien elongo te esengaka mo ndako mpe telema fo beto kito oza na problème te mpona korekete bato tala bapeti baza ebele na kongo pasa beaucoup de petit mpe nazomisa inspiration mobi e kosuka ezosenga encadrement na position na mpe mwana eloko moko ya likolo mpo kolandela na soutien na bango c'est ça. Ok, voilà, nokutema esirima baquestion ezali ya ngai baréponse ezali ya président Batassi ala je crois bana poto rkele commencé photo Shalom oyoki yango mpe artiste le grand artiste comédien Zigura Toko mobali ya Vanessa Toko oyoki réponse ya président Mbata Siala. Voilà, président Mbata Siala, question monsieur Ezabongo, pourquoi artiste comédien sur baké Europe baké Luanda carrière na bongo kufaka pourquoi? Bon, naïvité bon les gens eloko za nzoto ok ekufaka te mpenza mais epemaka mwa moke par rapport ya makambo oyo bona ekosala awa na ya kuna ta mosusu opesa omonaka biso naki otuna kongo biso toloba boye lingali lobaka tolongwa batuke soit na nini na ngola esika bino kofaka na Luanda omoteke tete na osali kozala limité mpe ebele mangala ezali foyeba mpe portugais foya momoni ntango wana nyonso yango ozomona ke okiti mais art eza na nzoto atanke artiste papa akenda wana bape bokuli bango wana bakenda ngo likolo ya podium oyemba akenda art tape kinkese azopela même kutu atika te nini atika te donc azokende kaka na art do artiste apolaka te mais ezaka milie sikoyo okomi so afo adapte lisusu so adapte lisusu après vraiment ça va na ngola na festival bango namona mpe mo baimage na bango courage na mokondo bangona bamela bidibidi baza kuna donc courage kaka mais eza te ke yo osili te areza nzoto eza balikambo ezela ezalaka emisima. Voilà, merci. Question on a retourné. Na lobi quand pena bo bandaka théâtre wana. Na époque wana pena ezalaki pena ke opesi mbwango aboyi. Na lelo différence ezali des différences. Différence c'est ça par rapport à quoi? Par rapport d'abord la terre, on a mis sur la terre, on peut tout ensemble, tu peux faire la bonne maman, tu veux la petite. Ok. L'esprit à boulot, puis ce temps que tu as dit mon boulot. La mipesi pena na musala et pena ngenge ou bato ba la besoin les quoi tout le monde a dit so na sala lo ko ngi bo yi bato na ba sécurité tile lo na sala on a pula ka pena no tile lo kan na pena tika prêtre ata toujours tourner sur les ba yi ba ke Batassi mais bon ngongo ka ya Batassi là le logo mo mo ni akati ba pra ko pe ba général ba marshal ba zona ba yo ba be mo général maréchal Toumou là-bas, il y a eu la vie,
qu'on a c'est avec il y a maréchal général Batassia. Donc comme voilà déjà te surnommé en gros général Batassia. Ok, dans le Bible général Batassia. Armée peut-être de checker ma camarade. Pas carré fort. Ok. Voilà le général Batassia. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Bible c'est le génération il y a Siakoula. C'est la première génération tout le monde. La très populaire, première génération. Ce qu'il y a la 40e génération. Deuxième. Ah donc, ceux qui sont donc, tant que vous avez ça là, par contre, vous avez je te jure qu'il y a un problème de général. Vous êtes là-bas. La vie est sombre, ça la les fierté toujours dans le tableau, on a pas de sombre. La pauvre vie, ça, ils ont une sacaté. Ouais, on a dit que général. Général Batassia. Général. On travaille dans tous les comédiens. Ok, général Batassia. Ok, grand. Ok, général Batassia, la question est ça. Dans le but, pourquoi orgueil est autant dans le monde dans le théâtre? Au moins, dans le lelo, ce qui a yébani, peut-être à ça l'émission, comme ça va argument, autant va yébani quitter, à ce qu'il va y avoir, mais tant va yébani, à vous ça va argument, dans les catés, ça va qu'on a mis. Pour yébani, c'est quoi? Ingratitude. Au moins, ça va nous payer, pour nous sauver. Maintenant, ça arrive à une métier de loi, ça a besoin de visibilité. Visibilité, voilà. Tu vois, tu es l'ox, tu es quelqu'un, nous pas les tout. Non, comme il y a hôtel. Ah, il y a. Tu vas tirer au moment où il faut en affluer au monde. Donc, il y a un mouvement, on a eu la saluée, mon car, tout, à la communauté qui a été. Visibilité, ça fait toujours là. Il va la communauté, il va filmer tout. Pour le tout les cas, la maladie frappe tout. Même dans votre côté, on a vu ça. Coronavirus. Mais, tout ça, il va attendre sur la même chez vous. Ça va au salon. Malgré, ça. Il ne faut pas qu'on va tel que comme sur ma téléphone. Quand on va s'appeler l'autre, comme il a mon ok, général Batassia là. Dans le but on a moni au soulever ma caméra ya coronavirus na yuto kota atokota vraiment dans le but message ya gouverneur Gentini na message ya général Sylvain Kasso alobaki na population ke soki ba moni yo na cache nete sana moto ba ochoma ko futa manda 5 mais les autres hommes ba policier ba zo bunda na ba civil na nzela akutana na civil boye cache les arbres mona bimisi na saka la kisi akangie kaka kino kwa 5000 ko bunda ba policier ba bunda na ba civil na nzela so na yebite conseil ni ko pesa na ba policier ko ba zo bunda na ba civil na nzela saka la kisi cache ne merci pas ça naza politicien te mais nazo vivre le père ya tango naza politicien te mais nazo vivre la réalité na bola de toujours que les gens ont manqué à organisation et l'on est toujours au sali à mon organisation il y a bien et au marché dans le prix attention mon nimbo ka o le lopé de congolais toujours donc bané ko souffrir ti maladie de soucier et bâtir sur souffrance pour tout dans la tout bomba na bandako ba confirmer autre bien ma bomba na ba palais nous avons que nous de notre stade le bazando ba ba comme ko ba ni passe ni kitu akani mutema mwa mbongo ba biso ba locataire nazo obligé pour futa ndako ba mukolo ndako ya ibi ya vipaka wa so bisekete mboka le bibo ye bote ikamwe biso za na organisation bien marché na bien les autres mabe ninga so wada tamso na cash ni azayo na ona poche ko ba tebele ba zana ba azimi ba pembe pele auti pe masina TV makolo pe ma wana razo fuka ata ona nini simbate na na ebele cash na mo zaiki so to so ba net na yo na zo tamso na mo ona place ya uchango ko izo ya na mpepete so ya zipare na basoyi so net na ndeni so na biso to na esprit moko boyebi to sala na bino pa
gouverneur Katingo Bila, na général Kasongo, nous vous avez voulu, vous avez Kanyamboka, donc vous voyez pas de stratégie, nous avons autant de sauver. Sauver combien de menaces, vous avez besoin de ça. Ils sont à paix blanc. C'est ça, conseil na bolo bato pe na bolo voilà na politicien te mais organisation aussi ça ni na ya bien na kamite le temps la OK, voilà notamment ici vraiment toujours na général Batassia. Voilà, un général Batassia là. Na lobi pour les lelo. Na ki Batassia na yo, na général Batassia na yo. Et après moko ya question ba bena tuna yo. Ba bito monaka neti ba comédien surtout tant ba komona ba mota na soki ya neki na émission bi ke ngana za meloko boye. Na za na ndako yi, na otambola na karo yi, ba bena ngape na tuna yo question général Batassia. Babi na parcours na yo ilemboni oyo za na kopesi ba baleki ba ilemboni na Batassia na neti. Merci. Elle est bien. Elle est bien matériel, on m'a rappelé quand on vient, on nous amène une pas. OK. Maintenant, il faut préciser que quand on pénalité qui est dans le bazar, on a côté qui est dans la serre, on a dit que ça n'a pas été pour les gars, autant sur la zone. Donc, monsieur les achats, là, on a les gars, on a la zone, et ça a été comme majorité là. Il faut faire beaucoup comme Bolomo, il faut jouer l'eau comme la mou, tout le monde. Merci Seigneur. On est à Malam. Donc, il y a un monde à Malam, tant que dans le Bayango, merci Seigneur, na Oyo Pesa. Au premier, les chiffres, ils ont pas nous manager beaucoup. Ils ont déjà tout. Au bas, on a autant de classe, on a beaucoup à ma bande, on a toujours tout à l'heure. On a parlé, il faut encore aux gens, d'accord, bien, pour sachez. Donc, na buka ande mabolo na bi merci Seigneur. Mais na bana otana ke na sana ko mutu passer. Donc ça na yebi akambo bele. Mais nzambe na sala kala o ya tinda mana se amol tie ko ça. Voilà, je prends pas la photo question pour tinda ki ngana tuna général Batassia la apesi bino eya. Na dédié émission Oyo na mon père spirituel apôtre Idi Amin na Bitoke Mbongo Charles Dédié na dédié émission Oyo na pasteur Tetenda ya Nzamba Pambola yo na dédié émission Oyo na madame Niki Itindela Nzamba Pambola yo et sans oublier docteur Joseph Etoga vraiment Nzamba Pambola bino et si kabozali émission éco internationale il y a Bino, il y a Ngoyo. Voilà, l'autre et si vraiment on a toujours na général Batassia. Voilà, général Batassia là, na parcours na yo bando banda théâtre. Pour ça il va pièce ni mon coco dans la façon fandi et zonga la yoga na mutu. Combien de types? Combien? On a eu joueur à rôle. Combien de poteaux na haka père avec qui est bilal père les qui n'a pas tout na bilal yo la qui leki OK il y a beauté qui Mireille a beauté na pauvre date beauté na pauvre date parce que combien de poteaux moi na pas na poteau a qui combien na ni beauté à bilal OK la grande fois OK na Hollande ngai na village les na yobi combien de poteaux hier na bia justement makala on a na mo na ba koni on a na mo faut du sasa mais moi na so atindi biso a combien la famille bilali bon ngai na ye na wumbe la te na yeka kana so mutu ba ki memela ngai 350 potes ya koni na 150 sacs ya makala wana combien voilà tu vois tani charge ba mo ba bi père à l'égo avec sur les cultures. Voilà. Mon petit tout belge. Avec la famille belge à Béli. Groupe sanguin à Yena et Angaye Popana. Baye Panangaye, Batas à la Pesa Makila, Tozonisa, belge. N'a dit que tous attributs mogoté, tous à Bapo mogoté, tous à l'unité, il y a des gens qui n'a pas pu copier Makila. OK. Combien de types de papa soura? Barecheninga tabayebi ma mère a mis bayebi jamais vu pour ma bayebi oui bayebi combien de ça fait
Voilà, combien de types de fins pour un général Mbatassiala? Voilà, un général Mbatassiala, dans lui, un parcours artistique, à voyager, où il voyager, à pays étranger, où il pays déjà partout dans le salarié. Étranger, il faut pas dire Brazzaville, pays étranger. Oui, pays étranger. Ok, Angola, pays étranger. Oui. Ok, Afrique du Sud, pays étranger. Oui. Ok, Gabon, Afrique, juste étranger. Ok, télévision, sur le nom de la vraiment pas. Comment ils ont mis là? Mais Mikili. Mikili Nzambe voyage. Mais quand les deux ont voyagé, il est là pour toi. Général Mbatassiala, Naolinga, autant de langues, 5 comédiens. On va lancer pour jouer, pour sentir que nous avons chef de poule, et il y a 5 4, 5. Sans polémique, on a la pierre de la tennis 5, je vais me suivre. Autant d'abord, vous nous connaissez, vous avez une occasion d'émission. Bon, idole na yo le kolo pimi au boy na yo otanga po ba vebele ba jora kitoko idole na yo peut-être ami il est idole na mais yo to longo na groupe na ye o apporta ka ti lo na mutema aya ba ti pala oh moni vient na ndinga na king aw so ba pemia boule aye na ye pa na ngaya na kikolo ya na beba wani comme si pendant 19h, 23h01. Azakana Gombe. Na boulevard, c'est tous les jours avant dans ça. Azakana Gombe, ba pekisa Gombe ba tuba kota. Ba bimaka. Mais ya bimaka azoma banda ko ba 1h déjà. Wana azaleka pana yo. Je te jure. Pour faire une chose ya ko ya zinga to. Nga pire petit na ye. Moi ministre c'est tout. Dans sa partie ya musafina ye. Banda, tu le levé à ta outil nord à yé, nous t'avons besoin de la ok. Nandinga mabete pour bama sa musuba za na monsuté ba mogondo ba miraye sa ba nantu amona ka ke boto ki na peuple dali da pe so to mona ke mutu ta musufu le lo ateli sa la bende na komba seto za ba sa na minito so hotel ça va bende na ko jouer na tonalité ou comment et azaka faire so ba duta na la bi ke mona ni obi sentiment za la kana nani ya juna jana na tango zo tala moi na ina petit musicien Gims maître Gims hein azukuna tala fumi na kayo wana ba ta bazo ko beta ye o père boni petit ça va fier de nous on apana pas père net ba biso ba matasa quand on a joué ba bazo ba tu as tout le Gims à moi na. Voilà, un général Mbatassiala, n'a tiqué le nom 2 minutes, au salon, moi, le logo, et c'est que ça fait président, si appelé ce cas, il n'a pas d'apporte. Il y a de ces plans actuels, nous surtout, il y a de ces plans actuels, tout bas n'apporte, on Mbatassiala, Boyebi. Les avons eu comme mot, qui est auto-forcé, à mot, tout ni ni mais les lois, comme un soka, mais mission, Mbatassiala, musicien, ça l'a capella. Bisous aussi, tout ça, il va capella, et belé, tout ce qui est bana. Petit bazar, toujours encourager bango na ba boulot. Balandaka ba lokolo ya biso ba kolanda kaka. Pour bana aussi la bino ba. Voilà, tobeti maboko makasi, général Mbatassiala azana ni. Na lobi lelo nazo tozo kamwa, tozo mona na ba date de. Bazo bengi so na ba date de vraiment on veut jouer kitoko na ba date wana soko za te ko pesa bien te. Normalement, ils appellent la bombe, mais solo à bagarre qui sont les amis qui sont là. Les stratégies normalement. Aujourd'hui, moi, chance à vous avoir chaîne Mogo, au titre de l'autre comme ce que je trouve là-bas, le temps où on peut arrêter pour les appeler, à TV à Bakou. Il y a des scores qu'on a sur l'équipe de 5. Maï, Kiko, Mokwata, Namadika, Namoa, de l'histoire sur la démonstration. Donc, on a soit d'inspiration à. Vous avez une équipe de 5 points. Vous avez une 5 points. Vous avez invité pour aller à tourner. C'est le cas de la cantina idéologique.
nous sommes de Bana Masolo pour ce continent. Et l'autre est là, blague de Mikili. Pour Kandi, il y a 4 points. Là, nous avons un téléphone, nous avons un téléphone. Parce qu'au Rokota, vous avez Kakabini. Au Bimam, Kakabini. Après, il y a un peu de solution. Je vais sortir des bras. C'est les autres produits. Au premier, il faut porter un prise de souffle. Chaque logo, comme ça, tu vas à la canne. Ok, je vais. Il y a un moda, on dit à Orléans. Pile Louyalou, na Belgique. Pile Massa, il y a Jean-Luc Mana Vasco de Kama. Ok, Gérald Batassiala, l'autre ici, vraiment, toujours qu'il y a un peu chité dans l'émission à Bissau. Dans le lobby, quelle relation au Yosa la Kanayambo, n'a pas ni n'a pas dans la photo. N'est pas dans la relation, à bien qu'à la sur la vie. Bandeko tout ça, on va Salam moko bazana poto. Ali bazigura bali, ba meta bazali, ba de l'ombre bazali, ba 2 minutes bazali. Ba bazebele. Sur la kana bango. Ouais, so singi kimbatasi ala nazana benzo ba ansi musolo de nima yaya boni bien. Mais moi là on a chamba 15 minutes les on va pitcher na pas na. Ba na téléphone ba mbolo ndumba yaya merci. Ana mo bien, na politique na mutuna mondo yambaka. Tuna bango batasa wa ko ba benga na su yaya. Yaya. Donc accès ko batasa la général. Yaya. Donc batasa la général yaya. Voilà. Donc bayibinga na problème de son salisi na ça na pala. Na bimina na pala. Mo se ko tanga di banda na. De ma na panda la journée. Doya petit panda oya ba ko bana so ministère c'est dit na ngaya uta ndina ko bunda yena ye. Botu na bato baza ba ko la so quand mettons sur le moins là de faire une chose pour les sites. 4 kitoko. Flat hotel, mais donc côté chambre confort, au petit na terrasse, à Wasiko restaurant. Monica Gro, au Ghana Masolo va confirmer, au Bibana Botu, on va sortir dans l'emba, tu vas na bonne moko, vous avez la corner site. Tout est là, au Bimate au Kewa. Tout est là, nyoto ça. Au qui dit la chambre na yo terrasse to pe mia o diega kaka za te côté na kana restaurant mo tu côté te awa nyoso tu e banda tala ka pro o balancer caméra ta TikTok corner. Voilà, on a fait si mot dans mon habillère, maison d'habillement tout Paris, maison d'habillement tout Paris, ils ont un croisement au souhait Éthiopie, maison d'habillement tout Paris, et pas il y a maman JL, on dirait qu'il y a Paris, ils ont une maison Oyo, et même il peut passer en République démocratique du Congo, maison tout Paris, donc nous sommes poto na poto, donc ceux qui ont eu, on soit sapat, parce que là ça va marier, il en bas nous sommes parfait. Oyo Luka, ou quelqu'un na osso na Éthiopie, maison d'habillement tout Paris, et chez Maman JL. Chez Maman JL, Mobali, il y a Papa Papi, en direct, il y a Paris, Zamba Pambola. Voilà. Et l'autre thème est vraiment Général Batassiala. Donc, comme il a mis ce prénom dans la édition, il intervient, on a dit que la première édition, deuxième édition, c'est pour ça. Na yebite pour battre mon programme, nous avons mon écolo, nous pour battre mon numéro. Ouais, programme est en haut. Ndenge kaka tunuto za napenda ba programme ya yeye calendrier na mai sana ba espace na mobe na sumula so kana de na na ile ni sumula na tani na calendrier na mai ya kana mai ni pasi koma donc na sala za yeye tunuto za na beso ya ba sala na ki sumula ma de beleza ba conseil pour ni sala be bien donc benga ngana plus 243 nous allons à 9 98 18 70 29 donc 9 98 18 70 29 wana uzambaka sala facile tumusumula tuweba surtout ça les euros yuza na utamsunga pena donc ya mwana na pesi mbote mama moko kaka mama wana kuma na utala kamera vraiment mama uzunsinge sema uzunsinga kusika. Merci. Asa maman moko asakane na poto. Nga pete na tanga kombo na yeme maman. Nazolo bango na télévision de permettre na tanga kombo na yeme.
oyo osali mpona nga merci d'abord merci ozongisinga koseka nalobi kaka merci bango defili nango Jean Lundukuma Rachid Ngarta Pilo Luyalo Fiotu Diomo bango bazalaka bango na Rachid Ngarta ndenge nalobaki ke Jean Lundukuma Pilo Luyalo mokonzi ya Belgique na Vasco de Gama bango bazalaka bango na Belgique héritier Kasongo mpe azalaka na Bruxelles héritier Kasongo bazalaka na Bruxelles voilà héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles voilà yo nde nkongi nkulu ya Bruxelles tokona biso na Londres wana bazaka mibale mare ani Timambote na José Mapuya Salo José Mapuya mare ani Timambote donc nalingi bino mingi aho natangi te bino nyonso na porta bino na kotema eza émission osisa bino nyonso te po eza vraiment bafani na ngai nyonso tosabone awa omoni awa masolo ya kitoko batasala naozaka kobetela bino na masolo ya mpe esagi mpe bacomédie moko ya ba 2 3 minutes bana kosala makambo so ava bémission tozosolola epe nakosali te na ngola wana Mireille tout ce qu'il faut viko oyebi nzambe asunga nayaki yangola me tokozwaki mpena tante nayaki na tante nabetika 3 jours apamba apres nosepaki tokendaki bamboka mosusu mama nalingi bino nyoto mingi bandeko na ngai nyoto bazela bana na ngai madame na ngai mama nalingi bino mingi kotikala nzambe na bandelingi yo nzambe alasuka te tokosolola kaka soko nalobi mabe monoko oyebi kaka so mpe nalobi ya bien numéro na ngai yango wana kokolinga koencourage na eyosala na propre sans polémique tangi komba motu te mefingi motu te émission nde mwana bayaki na besoin ayeba merci. Voilà, mon général, avec beaucoup de respect pour tel manipulé pour la clôture émission. Je remercie toute l'équipe technique pour accompagner qui dans l'émission à l'élo, dans le micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. La caméra, tout ça qui n'a Josué Labronne. Josué Labronne avec la caméra. Grâce à Cédric Maté, la langue valable, beaucoup de monde a une image pour nous. Na Pessimbote, na général Batachara. Oyo andimaki kopesa biso temps pour ya baina émission de l'eau vraiment nzamba pambola na pesi mbote na Dudu Lumbu Dugala en direct ya Panama na pesi mbote na Iden Fibululu et sans oublier Peter Lumbu en direct ya Afrique du Sud na pesi mbote na Merveille Lindanda Mama Pasteur Ange Lindanda émission Eco International ya Ngoyo na pesi mbote na famille Lindanda Francine Lipinda Vinciane Kouke Chimène Kouke en direct ya Paris na pesi mbote na Priska Jeko Ali Boudiaki émission Eco International ya Ngoyo na pesi mbote na Boss Faustin Mambote na Lyon na pesi mbote na Mona Bière aussi Rex Mobutu Mona Bière et sans oublier Fabrice Kimpa la émission Eco International ya Ngoyo na pesi mbote na Maman Atou na maison d'habillement tout Paris na Osso na Éthiopie vraiment nzamba pambola yo na pesi mbote na avant Voka Nicole Tseka na pesi mbote na Caleb Fabrice Kimpala mobali ya Lauriane Lukaya vraiment nzamba pambola yo na pesi mbote na évangéliste international Ange Mwamba l'ambassadeur na pesi mbote na Succès Libanga na pesi mbote na Mon Avocat en direct de Luanda, Maître Melchisedek Panzu, Maître Idi Amine, Maître Daniel Tumba. Na Succès Kana Libanga oyo na pesi mbote na Merveille Lindanda, Pasteur Tete Ndaya, vraiment que j'aime beaucoup na pesi mbote na Niki Itindela et sans oublier Rodrigue Itindela. Ciao. Jérusalem, mboka ya grand roi. Jérusalem, mboka bana Yahweh. Jérusalem, mboka Yesu Kristo.